nayebi te so bazolinga babomanga mpona nini, nayebi te so nasali mokili nini mpo oyo basali yango baza banyama te bato bakomi ke buibu akufi ke moninga na pasi bino bozwa su pasi mosusu bobakisa ye eya lokola naza na pota na motema fale kutu bino bozwa ata dake bosopaka na pota yango bino bozozwa susu likonga bozotuba lisusu pota na po makili. C'est bon Irène, Irène c'est bon, c'est fini. Naza moto ata bino moko miso eza nyonso moto abomi yo miso abomi yo oyo alingi te omonaka otambola mpo olia eloko oyokana ite okomela msu oyo omoni te okomela na msu ma ya sali te okolia msusu eloko moya nini okomprendre mais so miso no eza bien ozana bacontrôle partout ocontrôle eloko no oyeba na otala okonanga ano osala boye tete ebele boyokaka sango oyo na mosike ebele boyoka ngo kaka na mosika ke azala boye na mosika mais te nzambe a bien na konti bascanner tout oyo nyonso elakisaka ezolakisa na kati ya lisu kuna ezolakisa nyonso non eza maladi mo bon eza nango kaka spirituel eza maladi mo eza spirituel mpo na famille na nga moko aussi famille ya tata na nga ti na bando calcule ti na bakoko na mutabela miso aya te mokili oyo eza nango kaka ya nzambe tolingana tozalaka bien mpo on ne sait jamais moni oyo tosalaka yango tobukaka moto alonaka paipai abukaka citron te moto alonaka madeso abuka nguba te oyo tolonaka yango tobukaka elongo nga na bisaka bandeko nga nazaka nakoka kosala bato mabe te donc yabui na bino akufi te yabu ya kufite ngayo na bomo en tout cas nga mopesa na nga pasi mbali boso te babomanga obele ko swanga ay papa hi mutu azana na bomo bino bozo luka bo si sa vie na na pembeni omoninga en tout cas quelle que soit difficulté quelle que soit passe non kufa lelo te so na kufi lelo na ajo na zana ngo oyo nanu oyo so na kufi seke nzamba zate na zo lobango na zo gérer bité na biseka ena za imisu bien na peso yambiranga na bengo yambiranga po na sana po mamisu mwana nga ya oyamba kaka na so mama misu benita ngamule mwana nga yebi na bisetala bape na sa sona mundi bape na rappela ka ba comprendre que ce qui a yambité sona yambité mais na rappela ka mais sona moni batika ta voice okamubala bala nana bala bizali kama dino yo nana papa ele baka leke te kako olendo shaka dadanga na dela papa dede nakufa yango na tuni bilali yango na wera ba welela kanini papa tika nga bana ya ba ko bila ya ndo ba ba aleke te ka ya weka Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya deux fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Ah, camarade Naraza. Oui, oui. Irène. Ennemi noyé. Y'a bien la Baptiste à eux, a raté. Ennemi noyé. Ouais, maman Losso. Camarade Naraza, il est. Oui, oui, là. Oui, oui, là, tu es. Ah, toujours formé. Et comment on a porté là qui solo? Oh, mon bail là. Baptiste. Non, l'homme s'habille. Baptiste Aloua, ma camarade. Mon ami, ça va. Ça va, mon cœur. Ndeni poto obiba ndefu. Omakne ka ko ndele tezaka bo. Il y a peine de coton. Bandi ba pembe bande ya. Et je te dis vrai. Kamala. Là-bas, tu as un micro. Tu as un colombe. Là, tu as un micro. Après, ça profite à Simbi. Après, ça va profiter à Simbi. Ah, ben là, déjà, on est ndenge na yebi ke na sepeli omoni ke ari ndenge na moni ongabi lali na sepeli ando pepeti na ngati ya olendo sakana te ndeki keba ayebi ya moni yakaba nanyo yakaba kate pesa ngabila bana yakala ya sali la Zilali. Kamala ndeni ko. Kitoko, la tikitoko. La tikitoko no debie ka to. Eh olobi bona na tikitoko po elange lote. Eh ko se déranger ko monter. Non pe so bilo wana ko des amis so ba côté. Na misa banyama. Eh mais ezana miso ali. Ba tu ba bengi ngai amo buibu ya kofi. Wana ko o mete na benga ko na peine normal. Na kena check crédit. Ngalubi na bengi na WhatsApp na ziote akilez panzani ngalobi akufi ya solo to ndenge nini po makambo oyo ngala ko kate ndena ye ntona check crédit pardon na bengi on appelle normal to sololi to seki na sobele to sololi dégager ya solo wala ya ngaite ya Baptiste ya yo wala parfait c'est la apofirente et parfait de bonne odeur mo bana nzela mini firende ya c'est la apofirente ba mote belé ndi olangai bongo yo katisola Christian Petit ya sola Christian Petit sola José de Londres José de Londres ça sola Suisse ah oui sola Hans solo sola la duchesse sola Igor 2 minutes sola Mila Maemba sola Fioti Ngoma sola Fioti Ngoma sola Willy Mambo sola Zikura obi Henri ara mutu moko me sola Sonia Evolo ah mais ça sola de miracle sola Fatou miracle c'est là non sola ya Joël Ketcha c'est là sola Love Kilaou papa Love Pinga sola Meta Pinga je vais faire sola Gogo Bilal sola bien Gaoulou
sur la super Anita Lelo. Il y a Didier Massu. Comment on a profité, oui. Regarde avec la mon ayo. Mais yondo senga ingaki ezala médiatisé. Yo binde to solo la que senga ko dans la posa image. Ko chana chaîne. Na be so ko ndi na posa image na. So ngala lingaki na chana chaîne. Yo mo ka te ko chana chaîne. Mais ba fait belé. Ba linga soupe bacha parce que efungula ba porte. On ne sait jamais. Il y a peine à battre la posa ba aider mais bazo yeba. Ba msupe ba yebi da ki ozana morgue. Ya on te retrouve là ça ba. Moi la kola biso kuna na sosa na ngambo na pharmacie abenga ano na baka kufia solo yokanga akufaki na boba vi wala na bia akufaki nzambi na ngaya mwana mwaso tia kufika kaka mwasi malamu so alekika vie abele ninga pesa na muta kufika ngabi mwa ete via kufa ko ngabi afonde ba mardi ba mardi bembeza na morgue wana so na so bate bembeza na morgue après na tourner film on a kwa ngabi ndeni magia bien o magia ça ngabi pas Flori pas Flori wala so nani ngabi o pas Flori so anangati ngamungo ngayo na kufina la mukiti akati te fema mo paki akufina ete wala kapela atugo na ebité est-ce que tu revends dans mon mukito solo là na moi quelques questions sur votre tour na quelques questions toto na yo après tu vas na moi pio na ndako Baka maloka yenga te yenga za muna tele ngwa ya buli wapinga azaka ya buli wapinga mwana moni Tozana na bande na biso comme d'habitude tomoni visite ya président Henri aussi président Baptista ba otala ndeko na bango oui alors ya Irène maman ezali ndenge nini vite tomoni maman loso pembe na yo visite bande économie balé ba uti musika ba kotala te visite bande économie balé ndo monda uti musika bande économie sito zana bango ba ya kate apa maloso nana kana mutu moko na côté kuna banga na mulilo ocha aizwi maloso to sala na iti maloso ya ko mwa yo na saki na yini nga mafasa lenga wenza seninga biloko yana ngako merci nzo mapambulo yake Dieu bénisse o kamana nga loketo kamana nga tongo mo balo bomo na oya oti musika na no kwa bana nga no kwa ri o kamana nga tongo ya kala de bantango donc ça là bien et toi ça d'après la zone moi et va être dans l'obisi de dolo balate na kanda na o bana de na kanda bana de na banini na visite lelo parce que domoni média zawa et autant de konayo oui pourquoi on a déjà toujours médiatisé aussi sali pour na nini parce que uti musika o yemba na moko de même pas de konayo buibui kotala bon na ye parce que buibui ninga otoloba aza yanga tene ya tongo buibui mama los en tout cas batunanga ya tongo président Baptiste en tout cas na habité ya on moni na pensa qu'il a lobby naza na kin il faut na mona ye depuis problème est comme là qui nga na mona tongo na musika parce que là vous en a kin na solo lenga na téléphone boy pour tango to saki pour na na bino otila quelque chose étant na mona ki na oya ngabité nga mona ki sur place vous allez mieux OK na basara au moins un moment où il se tolia en auto du jeu Irène avant de tourner question na ngana mituna chaque jour aolia ndenge nini afutanda ko wana ndenge eloko nga idérangeanga kaya lorsque on a yaki et puis tous en moi battu fait bien to solo la na bango OK tourner la biso boye boye on a bakinga mona ya sur place n'a posé quelques questions OK à répondre les attaques aux journalistes entre nous les artistes wow les questions présents ba ça dans moi ba idée mais tout na oyo toyoka batu ba oloba hier ils a dit que batu so ba benga buibu ya kufi OK mais Dieu merci ton a benga kiyo yo bato nyonso bonoba ke buibu ya kufi ye en bonne santé nzamba permettre ya continuer kozala na bino souffle de vie ezali malgré difficulté ya makambo aza nango ya misu mais au moins kaza bien buibui nayebi te nga aza mama na nga moko ana posa aya mpe na port na ye parce que asalaka mpe bado mais alingi ayeba
et arrivé ndenge nini ovandi mbala moko miso comme un problème. Merci pour la question. Moi, je souhaiterais Bella, moi, je souhaiterais pas mon économie. Et surtout que parce qu'il y a miso nem te la ça mutu là. Je vois te ma collecta mu ça mais miso nem te ke bisara mutu ke ba place au tialo. Matthieu 6:22. Ah, Matthieu 6:22. Miso ezalani na mo bien, en tout cas nazalani na vraiment bien de mo nostro dans bien. Nazalani na bien. Natambola na nganga moko na bima na nganga moko so na sokola pe na otaba mai na ngana otoka ngamo parce que atona toeta libanda Michel banda no mema pe ngamoko mais zanga likambo koma ki bazaki pe na bien likama o nazwa ki ona beach nazwa ki ona beach na beach beach ngobila nazwa likama o sali na beach te nazali na spectacle le 7 mars mais il y a 2024 na Rwanda. Tuandoke ni spectacle na Rwanda mais tozali moi quelque bagme pour dit temps on dia kata ne ba tutikale ka ba tuiba na vie na ngalijo papa koba to pesi papa koba mbote ni place zande to bande ko kende na lumu na ngana ndako anga moko na tongo bien na valisette na ngana openda na bina kwa na France la beli moto na zuma to timile na ule na zuma to ko tinga tina kata ga central ndiye na komi na ngape na zapeka bien na ozela ba koba vike na ndozela pe ba koba koma bi mo musika na benge po owando pe za mo musika na benge na avio umeli ba bi alek na nga alek na kompana nga ko lek na wo musika lek na nga bia ok pour la ga yeba passager o bazalaka na biso mukula ngo ba yebi o baso katsana o baso zonga wando ka ba photo to sana to ba video na bango ka ndenge ezalaka na vanti mabe et comme il a manifesté hier to comme vers ba 12h donc 13h la manifesté hier na moni le ba bengi biso bando na la moni manifesté ngapi alo kwanga na comme tongo ko ngapi na mtebeso na ko na santa ki ena spiritualité na moni ba popoli on dirait muta popoli saki ya makala poussière wana yende to mona kapena fi Nigeria e yemba mo tsu ekotinga mi la ekotinga na ngani boy ngabi Jésus Christ nana nga salwe place bato bazako ba mona fini misu na tali na gauche na moni mutu tena droite na moni mutu te na oki flou na vertige nde na bando zonga sima bichi na ebiste yo oza okenda so bakote kuna toke na poto son ke o mona em sous président Baptiste ebinde ebunga side d'attente nde koma kitoko ya bichi ngobila na biso na zongi sima na jui divan ezaki wana na simbi na vanzi na fungoli sac na ngana na ngo na si papier mshona mandiko kwa empêcher ma miso ebimate kwa nazo samela kana samte na bi na sambela ki nina ngo ekomenga ngo ezali kamni ngamo pa na ngana mona ngo sispe pona mona ngo za spirituel ngabi oze ya normal te na vandi skuno ba bengi pa ko ba mutaliboso pa ko ba ke kota poto teme kote mote pa ko ba ke kota le pa ko ba ke kota ngapi na tikali wana ba bengi ketke batu ba yo benganga le ba benga skoto komanda fali oyebi o abi fali mbote ne place da ton Freddy komanda fali azalaki wana le komanda fali azalaki wana skole ba benginga na zui ba document na ngati siko pona kende e place ni problème yaki na omona kwa mabulu ezali boso nanga na ndio yabu na otabwe na oluka nzela ya koluka nde komanda fali place atempa talinga bi Irene abi Irene yo mtu na tongo pona tongo na tumbo la komanda fali ya Freddy ndeti na kufa nazo sekisa zo sekanika bangalo ngali bomani am mba mo abinanga yo muto yaki no bien na tongo tumboli nga komika leo yo lingo kati sande okomosala bo poani na ebete ke ye tala na bungi na ye na tena misu na ngana simbi misu na ipse na omona te akria alobi Jésus Christ de Nazareth koba ta mutu bo tambola na ende nga azosana yemo kwa ye asimbi nga la asimbi nga liboko na monisco équilibre na bi ana koya te nde akena nga akotisinga na kano ko babi nina ngo ngana bi ya lijo na comprendre te na oki vertige abi na nga ya monika normal abi te peut-être pour li akite lem sunzala na ko sepenga na bi na ko lo banengo pete po azala bien nde to kena mso na omona
ti tokende wana naomona me flou vertige mais naomona naoyebi ke o alati elamba o mutu boye bilongi ya bato nyonso nayebi ti toke na biso mpe naomona ekomi scolaire to jouer paakoba mpe nayebisanga bileki nanga yango oyo bacréation oyo euti wapi nayebisa bino na joie na spectacle wana lokola liboma na sisi nanga spectacle bien place isiko problème eyaki ekomi so moto apitelemi ayepesa bino mbote bovandi nga banda navanda ekabo mais buyo oyo trop minene baopesa mbote obudeke nga mpe na obudeke te na moni yo te makanisi yanga eyawa te topesi mbote ka bon ekomi de trop ekomi so moto apesanga bango basimbi loboko nanga bapesi soki ndeti tozoke tomata etage fo basinalanga paakoba na malewa nga président malewa azala na braza fo baloba nanga matisela na wanjo matisela na mati place akokita mpe kitisela oyebi ke nalelisa paakoba lela abileki nanga nini nga biya nanga kolela te bopesanga makasi kolela te ndele toyoki ya jani azongi nde yango na sikonga na ese ya lijo ya jani na lela na biso na lela na misu na ngasu ya pasi na ya jani na lela etro nde tozongi nde yango omoni ko tozongaki nde la tozongi nde yango na continue pe ka boye patati patata tinna nde tokomi lelo bon après yango na nyonso tovi explication j'espère que batutu bayoki sur le plan il y a je ne sais pas na yoki on peut lanter bon sur le plan il y a ba démarche ya hôpital après kozon a bongo batu ba remarquer que Miss est compliqué bosali procédure nini to boleki ba place nini osali ba examen okutena ba médecin ba consulter ba pesa ba loba ke eloko boye to nini na kenda ipenza na banene na siferko na kingasani na kebo hôpital ebele na kenda ipenza ba résultat ba médecin ba olobani ke na siferko na kenda ki na ngalema nde na yako suka na kenda na diama ba na konti ba scanner tout nyonso elakisaka ezolakisa na kati ya lisu kuna ezolakisa nyonso non eza maladi mo bon eza yango spirituel eza maladi mo eza spirituel mpo na famille na nga moko aussi famille ya tata na nga ti na bando calculer ti na bakoko na moto abela miso aya te famille ya mama na nga mema moto abela miso aza te donc nga moto ya liboso na famille kote tata kote mama nabela maladi o nyonso te nasala nyonso ezalaki te mais avant eza eloko mo déranger nga mpe mwa moke avant avant mpe maladi ya miso esalelaki nga avaka nakende avaka na déplacer na sa voyage wana oka lokwa flou namoni lokwa babouillard na miso namoni lokwa bouillard na miso nde amona yoki yango elongo esili salenga donc ça ezaki lo moi tak moi taka et salamagi après sili nango après ce que eyeko salama donc ils ont malade te ba minganga balbaki eloko ba na place na tambo balbaki eloko te na donc ka konto babaki eloko ha o minganga balobaki eza tension ya misu babi eza tension ya misu tension misu pe esala abungo eza tension misu mais docteur moko pa ipsenga lobi na lisu na msoto za na goutte na litanga ma misu oyo totangisa boete omoni so kisa bakiso tosomba ya misu bomona litanga mo balisina ke na kati na biso mutu nyonso ana ngoto ana litanga moko yanga ndo ndesi laki donc yango na ka munganga ipsanga pa wana elo mususu te na obika na kokite mena obika eza maladi omoni maladi nga nazozwa ngo maladi lokwa maladi nyonso ezalaka lokwa moto azobela malaria moto azobela typhoïde kozwa traitement omoni traitement maladi ya rambango esilaka malembe et puis surtout so eza eloko mo eza spirituel nzambe moko ya bijour obikisa ngo na bino na nga tosepela tokumisaka nzambe toloba merci obikisi su ndeko na biso amoni lisusu akomotambola ye moko ezala esengo na biso nyonso côté te basala nzambe balombe eza malade molili nde balobaki na koloba te eza makambo nzambe eza makambo nzambe eloko basala nzambe pardon balobai na nga kaka batu nyonso na mutema pona zaki na batu na mutema na nga
o ngamo na yebaki o ngamo na yebaki na bi ye même na bandi na famille nga famille tata nga na famille mama nga na bandi na musala nga na bandi na entourage nga na bandi partout o na yebaki so na yebaki o bana sima makambo na tsaye ba ona motema eloko ka ba sala nzambe ba lo balanga longola batu nyonso na motema nao tika motema no ezala penza polele po babitika motema no ezala polele wana omona siko guérison na eza nzambe osana te po naza mutu ata bino moko miso eza nyonso mutu abomi miso abomi oyo alingi te omonaka otambola po olie eloko oyokana ite okomela msu oyo moni te okomela na msu ma salite okolia msu selo moya nini comprendre. Mais so misu no ezabia ozana ba contrôle partout au contrôler loko no oyeba na otalo ko nanga ano sala boy naza moto motema pene ezokaki so na misu no motema ezokaki te na kosi si 100% pena motema nanga ezokaki na 100%. Mais eloko pesa ngaka kimia parce que nzambe a prévenir ngai humiliation oyo ngapo na humiliation nga ozo humiliation moko car o pena soko za makasi te oko okota même mabele mais ayebiti na pesa ki humiliation pa Irene Kwanda Bouyeboui peut-être soit pesa ki on pas Henri pas maman pas Batista la msume ngabo supporter te nzamba préparer ki déjà motema ngo yango ndima humiliation na ezwa ngai bon bato mukili baninga ko boma mutu azana na bomoi na ebite so bazoni nga baboma nga pona nini na ebite so na sali mukili nini po o basali ngo bazamba nyama te bato bakomi ke buibu ya kufi bato basali ngo baza bato loko anga na yo baza basi baza mibali o ba préparer na eloko na bango pendant que muninga na passe bino bozo su passe mususu bo bakisa ye loko na zana pota na motema fale kutu bino bozo atada kembo sopa na pota ngo bino bozo zwa susu likonga bozo tsuba lisusu pota na po makile. C'est bon Irène c'est bon c'est fini. Irène a kufité Bouyeboui azana bomoi o bino bolingaka la vie continue pour na ye pour na biso tout. La Bible nous dit remercions le bon Dieu dans toutes circonstances. Yes. Au moni so totangi dans le ke na totala na Matthieu 6:22 Bible ezolo na seke na nini na téléphone na Bible na wana bakati papier na téléphone yango wana ezate dans Bible ezolo ba misu ezali mwinda ya nzoto. Amen. Dans soki misu ezate nzoto ne revivre na molili. Amen. Donc misu est très important dans la vie à moto. Dans les locaux en misu, bateau à la de partout au monde. Bino morobo vanda bo se poser des questions. Ndeko ya moi sa futarandako. Ndeko ya moi si il faut lire. Et bien peut tourner nga ba singa est-ce que Bouyeboui azara na bana. Nazana mwana ra moko. Azana mwana moko. Mwana ya Bouyeboui aolia ndenge nini? Ya azara maboko na ngati hein. Te ataolia azana maboko no te maza mwana na yo a dépendre na yo mwana Bouyeboui aolia ndenge nini. Donc tous en a place na ye ngata on a fandaka à chaque fois on a se posera yango wana na ebité Bouyeboui question so yelenga parce que na ebike na eta oyo tant so eza passe na ndeko mwa bande ko vivre no lokwa mobali est-ce que aokoka kaka kozala pembeni na yo to atika mutu so alingi wa olingo kakati bolingo oya solo ezaka bolingo pena ya vrai mutu ata moni o na pasa ndenge nini aotiko te bolingo nzambe ezaka bongo so ezana oya nzambe te aokima na ye mais so eza pena bolingo oya nzambe aotiko te en tout cas zali a soutenir ngati na suka prevane ke tala a soutenir ngaso ya zalaki te ndele msuna kota mabina ndo supporter te bele boyo kaka sango ona musike bele boyo ka na musika ke zalbwe na musika mais te nzamba a bien. OK nzamba za lokumu bon on attend oyo ngana pensa ki na ebité to ça moi tour na ndako comme provision aux ana posa ya nini dans to bima libanda place otorosomba soki saki ya loso soki fufu soki mwandunda soki moi sucré moi margarine moi mayonnaise moi nini
provision parce que quoi hôtel to ko hôtel chaque jour na pe na posa loso loso na posa semoule na posa huile na posa bepis biloko na ndina ndako ezate na fufu mutela nga fufu ya ni na ngosuti donc to ke no lukango biso mo na yo ya no na ngosuti to soma wa na gambela to wa na ta so soma kana gambela kana to ke na soma kana gambela malembe to sali ba to soma kana gambela to sa ba shana to sa ba nzembo na biso to sa ka malema ne to sa ba nzembo na biso niko seka kuma ana atalek oko pesa ngaka et à la lèque bande ko ba Hollande so de partout donc numéro de téléphone comment la binoko numéro de téléphone Batista tika ba blog atala ndaka baba TV lubaka ah ndaka baba eselo zera na sura ngolo za na bona ngai na bona na numéro de téléphone numéro de téléphone les 089 et plus 243 ya Willy Moucheni 89 766 15 59 donc ya bouina bino akufite ya bouya akufite ngayo na bomo en tout cas ngamo pesa na nga pasi mbali boso te ba bomanga et obele ko so nga ay papa hi mutu azana na bomo bino bozo luka bo si sa vie na pembeni omoninga en tout cas quelle que soit difficulté quelle que soit passe na kufa lelo te so na kufi lelo na ajo na zana ngo oyo nanu oyo so na kufi seke nzamba zate na zo lobango na zo jire nzambo ya benganga ya petete moni nzambo ya benganga wa benga biso no sutoza ayebisanga Irene okufa liwa bata mukilite okufa pe lelo te na okufa te nena zabe nazana nga mutu na masumu papa hi mais na vina nga na bwakela mutu maladi te na vina nga na vina nga na vina nga na bwakela mutu maladi te na boma te na sale loko te mokileza na ngoka mukileza na ngoka pona ko sala mutu mabe omoni loko museza étoile so on étoile nomo et botama et lobi mama na biso alobaka mère anto alobaki ngamdi la bota bana nga mwana za étoile na mwana za amanaka na azana makamu na donc Irene za étoile yango moni na bitumba azozwa mo ba bitumba ebelebele mama na ngani nga kufa et consolable comme ça moni ngana bisi zala na yo bien lataka na o bien latabilamba na ozana ba maputa no ba robe ya kitoko lataka ayebisa ngabi aya Irene na koma mona posa mukilesila na ngungai na osani posa mukilesila ngabi posa mukilesila yo so alobika bonga atama misenge bimanga na bando seka na bar yango na ndo seka ngabi mitali yo wana te zala na o bien moni donc eza ki pena eza passe mais nzamba za na bomo ya motu ya ka toza na bomo toza na pema o nzamba zo pesa po mukilo eza nango ya biso te mukili yanga te ya malo te ya yote ya yete mukili ya bato eza ya nzambe na ono sete mukilo yo eza nango kaka ya nzambe to lingana to zalaka bien po on sait jamais moni o to salaka yango to bukaka mutu alona ka paipa ya bukaka citron te mutu alona ka madeso buka nguba te o to lona ka yango to bukaka elonga na bisaka bandeko nga na zana na ko kosa batu mabete na sala mabete pona banga ka ezonga ezaka hotelo elongi likolo toi obakeli soebu ezongi lo mona bilamba donc merci na batu nyonso bazo bondela pona nga pona ebike omoni maladio so ezaki batu ba soutenir nga na ba prière tende na kufakala merci na batu nyonso ba bondela pona ngai de loin et de près ba sala nzambe nyonso merci na prophète Konde Mpolo Dominique ngamona benga maka na mi benga maka buibui Konde Dominique Konde prophète Konde merci na ba prière no. Merci na prophète Emmanuel Dodi. Merci na prophète Dayo Samuel. Merci na papa Walesa. Merci na papa Bernard Walesa. Merci na basala nzambe nyonso na porte Richard Kiangata ya mama Rose Kiangata na prophète Jérémie Toukala. Merci na porte Aimé Raoul Kiala. Mona baza basalo ba otika ngate ba bonde la ponanga. Na ba oku na ebi ba kombote. Bazebele papari. Oh ba bonne la ponanga ba comédien pe merci ba comédien diaspora ba comédien na biso ba comédien ba négliger ndeko na bango boui ba négliger ngate omoni mwana akufeli baboti so kufika para kufika lelo
tala nde balengela bana oyebiti mona ka boso so bana ngo ete bana pauvre ko beta ti ko beta mona pauvre te ozwa yo zo sukola ye ozo lengele alia soka bakundi matanga mutu na mutasala ni bobo seli mona pauvre wana ndenge pe nga nazani na début penza ba comédien ya diaspora ba comédien ya RDC en tout cas ba soutenenga na Gabriel Bolembo kutwando ayo ndoyo zwanga tukenda hôpital na ye toke no ke pena na Gabriel ko tsaba nga ngala Baxelo moko to condamner batuté te non condamner batuté pourquoi to vivre na taux du jour maman na yebi bana volonté tant te ya ko kabate ko benga mutu na téléphone ba benga ndé obi ko benga mutu sa mutu bien ofmani ko ya bwindeni ko za bien ça va bien non ebso président Baptiste to lobelo mo avant toya batu belé pe ba bengo ozo yamba téléphone ete na yambaka ye mo ya ba ya kosinga ka ye na bi bongo point téléphone na be kanga siko téléphone nga quand le téléphone yana problème pardon papa ri na za promo maman mo ba na France l'erreur sangwara ya buibui abenga ngai abi na luka nimero buibui na zwandi nga na pesa mama na na zo benga zo zwara te nga na benga buibui so na abi ye pasa na kana yo abi asa na kana yo mais azwaka solution yango alinga yeba asola na yo ayeba siko qu'est-ce qu'il faut voilà peut-être voilà portable il faut si mana boko ma au mona te kwa yamba oui aussi voilà peut-être boyo kasko na yamba appel normal appel normal na bike na tie na ngaka bu na yambi le papa ko benga na appel normal ngamo ko pena na tie na yambi na biso WhatsApp na biso joindre na nzamba limsa na tangisa ma miso mwana ngaza akite na tindi ba appel bandi ko kota na benga na megi ozobunda otalo boko na lo bana maka na bengi mwana ya voici na nga na bengi ya yambi na telefone mwana ngaza akina mwana so pa boya kina bon na ko lo papa boya kina so pa ba pekisa ke so pe na ebite na biseka ena za imisu bien na peso yambiranga na bengi o yambiranga po na zana proma misu mwana nga ya o yamba kaka na so mama misu beni tanga ngamule mwana nga yebi na bise tala ba pe na sa so na moni ba pe na rapela ka ba comprendre que so ki ayambite na so na yambite mais na rapela ka mais so na moni batika ta voice Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Oui, chérie. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom? Non, c'est pas côté. T'es calé. Ok, fais-tu mon nom? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolo c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Na rappelaka. C'est to sola na été. Na rappelaka. En tout cas, bon, tout va tant au bima. Baka shombe anga vie. Papa loba nanu yebisa tata na yo lingini eloko neno lingi tata na yo azalia wasalila yo mama na yo pelo savandi wana kindumba za kusala balabala mibali baza kubema na ye na balabala nyoso yo akama bima ponsi ndo ambati akata kama sisa sasa mbona jetera bimana ponsi ndo kama bima suna hivi papa bimana hivi pana bana mike mama na za kumona ndake ndo kubema bango bana mkende mama kutindene zabe ngamo kuna mbali mwabaya ngame udakuluka mubali abali nanga banga bilali kama dino yoka papa lo baka lekete kako olendo shaka dadanga na dazela papa dadela kufa yangu na tunie bilali yangu na wera ba welela kanini
papa tika nga bana ya ba ko bila ya lo ba ba ala ko tika ya we na ba da Merci beaucoup Bandeko. Merci beaucoup. Africa fort. Gambia toke na soma le malembe ya. Toi na quartier. Obi Gambia. Gambela veni kanda kabakana Mama be ah oh. Usimandeni. Na yeye pia yeye yusi la kanga hiyo. Abi mela kuna. Combien de kilos ça? Combien de kilos? C'est en 5 000 combien de dollars? C'est en 5 000 dollars combien? 25 dollars. Il y a là, c'est 25 dollars. 25. Et là, combien de kilos? Et là, 50 kilos. Bon. Ça, c'est moule. C'est moule combien? C'est moule à combien? Mais toi, on a Wendy, Baba Soda Wendy, Tambour, nous sommes obligés de aussi dans la terre, pour permettre de faire un prix. Aujourd'hui, on va mettre ça pour trouver la différence. Et là, Wendy.
Mama Loso, wana wengi. Bato bazoteka bazetu. Permettre te botuni pai oyo azwa basaki ya pierre. Qu'est-ce qu'on a kosa loso la tama 50 kg. C'est pour la personne qui a combien de kilos na basaki ya mo. Ça la moi kilo ko la moi. On va faire l'eau sur le pied de sac à côté, au bon c'est long alors. C'est pas toi de sac à l'autre moment. Ouais, bateau va me marrer, bateau va rouler. Et si on a solo pour y marcher. On va se lever. Alors, tu l'as mon chat du jour. Et à un moment où on a sali, et permettre la Papa, tu rejoins l'oignon, tu as vu? Bon, et très uni. Mama Loso, fufu na oyo eza perte. Tombele fufu ya mbuma. Yo mutunga ba yo mbalo mu kukaselema, kumeza selema. Alonga. Asoni fufu ya mbuma na selema u ba ni telie ko tali pele ko ta. Papa ya ngoni ni pesa. Oui oui. C'est moule. Doki loso. Doki queen. Si Mama Loso akosongi la yo tira ni. Savoir maboko. Savoir maboko encore. Tsoi. Savoir maboko. Savoir maboko wana ngani na. Allô. Oui. Na dia soda mbele. Fier. Tika ça fier, camarade na ye. Tika ça fier, camarade na ye. Calcule la mère tolonga. Ça a dit mais bon ça va surprise après. OK. Kamala na ndimaki. Ah bon? Samba lola. On passe par là c'est une emballage. Ah, c'est un emballage. Alors le samba là. Il y a solo. Comment njalo? Ndakula ko. Ko binyo. Eh. Ata kuina kama soma la tuna baba usina ya mlange. Nanzimaite. Mama le samba. Tirali by fils, Mama Loso osonga ba oya na fufu. Ani ki kama awa to sucre, to mafuta mila, to huile, loso, semu. Na ni ok, d'accord. Sauter, je saute. Ah, voilà. C'était ma casse. On est là qui a.
On va mettre des bébés. Hein? Là, on a des bébés. Misa moto ka tozo na so pale to tikié to sila na biso wana. Essentiel to jui déjà oyo ezaki moto ya quoi. Na MK on m'a pas moi. D'accord, toi là n'aime pas moto. Zela. Chef, oui. Chef, comme il y a des choses, Kasi ya zo ngasi. Parce là, sont là. On ne va pas faire les gosses. Laisse pas Bablo mususu malo so maxolo lobi. malo so basa. Na ba matungu na ba pisa mike. Te la moni bolingweza. Pusha CG. Bando la ngasaka loso na saka semuno kimati. Kasi na vi na yasto na mbika. Mbika mabe. Mbika na mabe kombo. CG aila ngasaka loso na saka semula kima. Banda ka zo na tile. Pesa olia ka ngoma le mane. Parce que yo kabeli ba seme. Kabeli ba seme. Ah bien. Après ça on est pour aller à ngoma le mane. CG ya muri ko azama balo gatamwa. Ngala yende bwansi bato na yakala mabisusu tabaile ngai. Yelisa aila fufu 3 fois kima. Ah bon? La belle na tune la Yelise. Oh ya sauté de moi et ça charge. Il faut se comprendre là. Ate beni bana vol. Mette ilo alo. Ata appel. En tout cas, biso tos bandeko. To saluer ezalaki essentiel. Parce que netinga na part nanga, j'étais vraiment obligé de le faire parce que Azan Ndeko, on a aussi naïe musika. On est trop loin. À l'époque, nous avons na bolimo succès na Kimbateke, bango, ba oxygène, ba vieux munderi, ba vieux gaou. Yo go kufatile. Omoni Nzambe, obalinga bolamu. Amona. Amen. Mais retour ezalaka. Amen. Vous comprenez? Amen. Bawera balba tu se fait ici déjà nous On y voyage. Papa. Oui, on va dire papa. Papa oui.
Papari, azate. Omoni voyage na kena ya Jambala tokoma lekana. Papa tumbaku te. Bana ya weso na zaki push. To sana na yepazala na voyage. En tout cas. Yepazala na voyage. Loso. Na bandeko. Loso bebi silibanga. Alobi mutu na bwagi mutu papa zwa. Na bwagi mutu boya bite. O balobaka azambongo ya kisi. Loso bebi si ya bebi si. On a bilamba moi. Makaya to changer nyango. Ah? To changer nyango te. Yes. Yana go swa. Bien na miso. Alga opata bloco na yomoko ka. Est-ce que Malo Soboboa qui nani président Didier Boudimou, excellence. Excellence. Ministre avant comme ministre à quoi sport ayamba biso na bureau na ye en tout cas c'était la ngai mama loso mutazainkande pa bose banda comme ministre na ya mbinga te teke na pela passeport muso na quand même ça va CG yedi se na obela est-ce que aye déjà hôtel aye peut-être éviter excellence Gabe Manès na websa Gabe Manès yi kaya nga memanga kuna ngala kinda te excellence Didier Boudimou boyibou ya bela dans ye santé zo dérangé ces eaux dérangées donc on a pour ça vraiment il y a pas soutien c'est très important avec des faut pas prier à prier en penda donc et puis bandeko tout bozaki numéro na ye bo contacter et vous allez le remoro ya bien to sali yango na inventaire tene za peut être ka sala ndeko na ya linka ki acha po batu ba mona te nga so na che yango na image parce que ye moko aipsa nga kaza na posa acha yango na chaîne na ye et puis na ba o ba lobia kufi ya to linga ki batu ba mona merci mais na o peut permettre to sala po to kuti azana ndaku to sala raté azana posa ile kwa kolia provision est important ezala ata loso batie mafuta mbila to ya huile et permettre que alia ki azala le côté makaya c'est comme on les a les cas pour éviter loso en tout cas merci beaucoup merci la presse assistance bandeko bobenga kaye boya ka botala kaye ezalo ba mbongo te azo ba bandeko na bise belé bazokumisa kumisa bino awa mabela kitoko ya rolona yango na moma oyo dans le malheur qu'on connaît des bons mais na munoko na ye atikala ye koloba te ke na yo otala yo nasombela yo natela provision na ndako alobaki te nayebaki kutu te nayebi te ke nayebi te papa alobinga oya te solo président Baptiste nayebi te ke papa ngina oyo otala nga ayo otela nga provision na ndako ayo otela nga eloko en tout cas nakoma nzambe nayebi te ke osala nga boye nayebi kaka ayo otala nga nde nayebi se asoko otala nga na osepela natuzwa image natia na site po bato bamonaki na profite na envie bato bazolela baokanisa nga na nde ayebisinga mpe ok ndenge nakomi ayebisinga oza na eloko olia moni atuni nga oza na eloko olia nga nalambi te nana biloko nanga nalambaki wana te na kati ya ndako provision oza na ngabi te en tout cas nani eloko te wana loso nga nana loso te fufu ngabi eza te semu nabi nyonso fufu semu loso mafuta nyonso nani eloko nde otoke toke na kosomo nde amoni pa yose ta nini yo banana asaki mo alobi ngandra pandoko sa ngobubi sese to uti musika kana bona na beta mile so pa makaya tokenda spectacle mona na lekana na jambala na lekana na province côté avoko magamo pa makaka na tumbaku na kama yo na pota gamo yo ka na tumbaku de bando la zo oya bourboya oya bourboya oya bidibidi oya bidibidi oya lipeka peka oya lipeka pe batema makaka oya tata tumbaku beta pe amoto nzela ke pa ngwa ndo bwana matala moto oya tata tumba
oh to voyage ngai bilibili so na bana ya linga fana ka moto mona bilibili ndeka yebise ko kolinga te nga mo pele ngala linga te faible na ye yango yo zala mona nga bi na ko na ta moto na ya la kala bangola et puis pardon c'est dans zone zinga pardon donc atama ko tela oh il solo ba bien o e ba ko tela ba solo so moni moi sur ero na bike ngala mo saka et puis ata muta mekionge suka tuza ba o sala makamuna ye mutongo na yebi na théâtre comment muta ko pesa $100 pe Batista na okata 80 pe Batista 20 me batindela inzeti apita pesa ye abe anga yase oza wapi na bina pale na mbaza na obengena ozoke braza ote na $100 no ame nazo ngana kende braza ngabi zelanga wana okata mutatina no kwa bana na ngamoko nazo pa nzeti akusanta mibara motema ya rosi donc rosi nzela mambo bele pa moi so ya okumisa te kwa zobela obie nini o madame ya ngana braza na yelo ni bato mosusu peut-être baocontacte numéro nanga c'est plus de 143 9 92 10 53 30 9 92 10 53 30 et yango kana salela ti lelo WhatsApp appel normal nasala roaming atana lola yango wana yango pe ngali mona la 38 39 aya chaussure te la chaussure on va combien 38 39 yango OK merci beaucoup la presse Zamba pambola bino Zamba pambola bino vous en la bino pas darling on est pas darling bando on a la bino ta boulaye oh vous savez j'appelle ça on revient à téléphone ah bien on appelle ça ça comme son lien yo malé malé tout ça c'est mec qui na abio amukamba basembe. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désunidant et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. Qui a dit que Bandule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Motorosé la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende!